Aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir gratuitement des téléphones, des PC portables ou encore du cash pour vos achats. N'attendez plus, devenez membre de GG Link. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux, bronze, argent, or. En devenant membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur GG Link Store et GG Link Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits. Premier arrivé, premier servi. GG Link souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province, la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des PC portables neufs à partir de 149 $. Ne tardez plus, visitez gglink.com. Ne tardez plus, visitez gglink.com. Voilà, Tindika Télévision, chers internautes, Boya Malamu, Kinshasa, Mvula et Betty, partout, Lelo. Tobengi Batoyi Pen, Balobi, Manoka, Salamamba, Mvule da Robeta, Nansele, Mvule da Robeta, Gombe, Limete, Lingwala, na Pompage, na Kintsuka, et si on va dans le cimetière, on va dans le bandaku, on va cimetière. Bato baza kolela na minute oyo na Kintsuka boyo kalisolo makambu ndenge ezali koleka. Boya Malamu, toujours avec votre humble serviteur, le conseiller indépendant autoproclamé du chef de l'État, Kama Chilombo, Chabachuba et Indaramabe, ndenge tosolo la kato sur lelo. Encore une fois, chapeau bas. Merci na FRDC Moussala Kitoko. Bokomisi ba français ba zoba. RFI ba RVC. RFI banda lobby. Oh suki FRDC a réussi ko kimisa ba Rwandais M23, c'est grâce à FDLR ba ko appuyer FRDC. Et pourtant FRDC a bêti ba Rwandais colonie ya Rwandais et outi na Rwanda. Ezero kota pour appuyer M23. D'abord ma pèse bango nous mise en garde. Pour ebisi Rwanda bozo risquer FRDC ce qui a bengani totalement M23. Agression échangée Congo. Sukoyo FRDC a agressé officiellement Rwanda. Total la suite vous allez l'engagner. Bon, tu as la image tout à l'heure, ambiance ya front. Naloba ki bo sambelaka partout aux tambola bo sambela. Bato ba critiquer ngai lobby babi oh Tindika yo na pesa ko sambela o meli 20 maintenant la catholique vinu to melarma ta ko milangi wana et la ambiance et émission. Moi, vie nous a mouké. C'est biblique pour la digestion. Mais après, na kende qui fait église. Bon, tu as la image, c'est cool. Chers amis, na coché la extrait. Il y a une émission. Il y a là qui Daniel Safou, na Peter Tiani. Peter Mbayamba qui est Nesika makambo ebimi bino moko boyoka maloba ebimi na munoko ya député contre Molendo Sakombi. Natuna kibino na émission ya lobby nini esali ke Molendo apesa rappel Daniel Safou mbongo. Ozomona teke bango mibale mwa lisolo ezali. Nasengaki ba interpeller les deux. Batoyo batalaka mibeko na kata paye du peuple babengisa. Safou
babengisa pe ministre toyoka bango batuna bango bozowela nini bokoyoka esika moto epeli boyoka maloba ya député honorable oyo alobi contre ministre. Chers internautes, ton côté la kati ya ben émission na biso ya lelo makambo boyoki ya ba rapprocher ya mkonza mboka batamolaki na minduki na kino déclaré botikela na mwa temps na kota na yeba ce qui s'est passé tokosola mokaka. Mais déjà tozwa prière dans mikolo yo partout aux alliés. Kobo sanate ko sala mwa prière nzambe oya sala likolo na se azala na sima azala pe liboso ya ba soda na biso babunda na ye parce que tout ça ba victime ba Rwanda pe bazali kaka bato nzambe asali mais biso ba victime nzambe na biso azala liboso azala pe na sima de ba vaillant combattant na biso bato bipesi corps et âme pour nous pacifier est. Bota la prière. Donc après, comme la moins vie nous pour la digestion, la kende qui peut kosambela. Na on chapela extrait la prière, puis na yebi sabina non sambela et pas ya nani. Regarde. Nous restons silencieux, nous demandons à l'apôtre G. Père, au nom de cette assemblée sainte réunie, nous pouvons que te dire merci. Merci pour la présence divine. Merci pour la délivrance divine. A été chassé loin de lui dans le nom de Jésus. Notre retour entre tes saintes mains, Seigneur. La semaine que nous allons bientôt commencer, mon Dieu, nous apporte beaucoup plus de bonnes choses pour que nous m'en Père de gloire, que tu accompagnes ce peuple, afin que nous puissions encore expérimenter ta gloire. Parce que c'est toi le Dieu. Les gens qui ont été apportés dans ta maison soient bénis. Et ceux qui ont apporté cela puissent voir leur grenier, mon Dieu, être encore renfloués. Et c'est là, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, chers internautes. Nakenai Kosambela et pas ya petit frère Leki, ya chef de l'État. Apôtre Jacques Kambala Chilombo. Ce que vous avez dans la vidéo, vous avez vu que vous avez vu Bibish Mwika azalaki pewa. Mwana mwasi ya kitoko na ilonga grand frère na ye Fachi Beto. Bibish Mwika Bibish. Chers amis, to melate na tindika ya lelo début ya semaine bota la ambiance o ela ko régner na front bota la FRDC ndenga sala musala bazali déterminé matériel pe eye. Chers amis, sans plus tarder, bon vivre ambiance ya terrain balamboka ndenge wazo beta guitare wana nde musique eleki concert awera botala ndenge bambila bazo beta guitare koleka flamme kapaya. Regarde. Il a gonflé le corps.
Observation de front. Le répondez Ponto. Il a Congo. Le répondez Ponto. Panther, répondez Ponto. Pronto Sukuma. Na lundi na 5 côté ya Al-Qaïda kuna ke batwana bakichi ba se concentrer côté ya église wana de place ba te morje na bangova. Côté dans le point de Bolu kuna na ngomba ba kotina côté ya église ba tracer na bangova côté morje na bangova. Après on a des informations na 5 over. Eza côté on a loba kilo bina mona bango bazo kita on a pesa information wana normalement côté asuka mboka côté nzela ko kende mai kuna c'est pas tellement mata pas beaucoup de la validation de ce rapport quoi. Hello côté Il a Congo. Le répondez Ponto. Panther, répondez Ponto. Pronto Sukuma. Na lundi na 5 côté ya Al-Qaïda kuna ke batwana bakichi ba se concentrer côté ya église wana de place ba te morje na bangova. Côté dans le point de Bolu kuna na ngomba ba kotina côté ya église ba tracer na bangova. Ezali ngai Major Wilingomo, mon lobeli ya armée révolutionnaire congolaise. Na ye lelo pona kopesa bino mikano miye mizwami kati na mouvement ya 23 mars. Tozi mikano miye tolobi ete to siliko zonga sima po na boluki kimia tango neso tali koloba yango tolingi kimia tolingi masolo ya solo biso na mbula matari ya République démocratique du Congo. Nayango. M23 tolobi eti. Tozi mokano eye. Ya kozongisa basoda nyoso ya mapinga ya FRDC baye bakangimaki kati na bitumba. Tokopesa bango na communauté internationale de la Croix-Rouge. Bango nde bakozwa bango. Nayango. Biso M23 tozali koluka oyo tobenga na lopoto dialogue masolo tozali atana mikano te ya kozwa bingumba biike po ete totambwisa mwango te tozali na mokano mana te biso tolingi kimia mbula matari asolola na biso na ndenge elongo bani po ete makambo nyonso maleka na kimia yango ezalaki mikano tozwi Botondi. Ezali ngai Major Wilingomo, mon lobeli ya armée révolutionnaire congolaise. Na ye lelo pona kopesa bino mikano miye mizwami kati na mouvement ya 23 mars. Tozi mikano miye tolobi ete to siliko zonga sima po na boluki kimia tango neso tali koloba yango tolingi kimia tolingi masolo ya solo biso na mbula matari ya République démocratique du Congo. Nayango. M23 tolobi eti. Tozi mokano eye. Ya kozongisa basoda nyoso ya mapinga ya FRDC baye bakangimaki kati na bitumba. Tokopesa bango na communauté internationale de la Croix-Rouge. Bango nde bakozwa bango. Nayango. Biso M23 tozali koluka oyo tobenga na lopoto dialogue masolo. Tozali atana mikano te ya kozwa bingumba biike po ete totambwisa mwango te tozali na mokano mana te biso tolingi kimia mbula matari asolola na biso na ndenge elongo bani po ete makambo nyonso maleka na kimia yango ezalaki mikano tozwi Botondi. Voilà. Wala ko na FRDC. FDLR ni bomoni wana. Mais bona ka RFI. Bona la France 24. Boyo kalo kuta.
bato balingaka biso te ba français oyo balingi Congo te. RFI andimi à reconnaître efficacité de l'armée congolaise, détermination, mais azoloba biso moko tata ba incapable to défi ba FDLR ba ko chabiso poids pour to kimisa M23. Voilà. Sans plus tarder, botala sikoyo eloko eluki guerre entre le ministre Molendo Sakombi na Daniel Saf. Après qu'on a plus de 209 appels manqués avec menace, Saf a ligi abimisa makambwango na télévision. Il a choisi Peter Tiani pour accracher. Boyo kama kama lobaki oyo ministre na est d'accord te balobi bango mi bare ba kosuka ti côté ba kosuka. Uyikuya iya. Regardez. Vous êtes dans l'union sacrée. Qui a nommé ces gens? C'est Félix. Mais c'est vous qui contrôlez à l'Assemblée nationale. Non, vous êtes dans l'union sacrée. Si un ministre travaille mal, vous le faites tomber, non? Tu dis que c'est nous qui contrôlons l'Assemblée nationale. Vous contrôlez le gouvernement ou vous l'Assemblée nationale? Nous contrôlons le gouvernement. Vous l'union sacrée. Tu es avec moi ici au Congo. Tu crois vraiment qu'il y a certaines choses qui peuvent passer au palais du peuple? Aujourd'hui, vous avez un ministre, c'est là que tu tires la tête qui fleuve. Tu as un problème, tout ça. Il y a une affaire foncière. Molendo Sakombi. Donc, nabi sur le ministre de niveau mouton azo yibela. Tala yazaki zela aki commissionnaire la bandako. Au monde église a mouton ministère la main. Mutategela le pango na Sakombi. Commissionnaire la bandako ba mener ka na terrain prédilection na ministre affaires foncières. Peter, ceux qui te sali makasi teto na mona tongo Sakombi a te qui fleuve. À côté partout. Et puis, amener au l'intérieur, on va monter à Bandam, 9 sur 20. Non, mais tu es un ministre affaires foncières. Mais à Sakombi. Ah! Peter, Nabilo, je sais pas, député, tout téléma, à côté de la flèche. Ministre aux recettes, n'est pas Mati. Tout le temps, nous avons posé la question avec débat. Mais changer l'idée de faire la motion de défiance. Ah non, voilà. Oh, Peter, à côté de la flèche. Tu vois, ça soit qui part ta somme partir fleuve national la teki Sakombi. Sakombi. Quand on a bakay on munene bongo afin de nous au moteur au bongo Sakombi mais yenda ko bongo la Congo. Ma bongo la moni ba million moi me signer kiti boy. Yo va me signer moteur $1 million de femmes d'Iwan. Des gens qui n'ont quel niveau, quelle performance. Ils se retrouvent au sommet de l'État. Sans boussole, sans intelligence. Commissionnaire à Bandaku a commis ministre. A quoi y a la cop wana terrain prédilection na limiter le monde limiter en industriel. Et c'est Bandaku ozala bango ba savon ba teki limiter. Ba usine ezala kana ba démanteler ngo et comment l'église. Maman Olangi ka bon ba teki ba nini wa. Tout le monde devrait me keba expliquer mon ton habit. T'as des biais à mon keba. J'ai coco la femme de Yango na makambo oyo ngai na lobi boy soki ministre Molendo aza réellement innocent ateki na ye flevité ateki na ye limité industrialité mais ba transaction bancaire wana o bango ba confirmer mais c'est ma gloire n'est pas confirmé qui pourquoi seulement bon me pas dans les saf. En guise de quoi? Mbongo na ye ya poche ou bien mbongo à l'état de peut-être les saf. Et ça corruption totale. Nazo kanisa. Ngai nazo kanisa ndenge wana babenga bango mibale batu na bango nini eza koleka bayebisa biso vérité. Changement de mentalité, c'est une affaire de tout le monde. Oyo kosala kimboka ekende liboso. Bozwana nous sketch oyo ya changement de mentalité. Bon comprendre que soki to lingi mboka a évolué biso moko to changer peu mentalité. Pour ça azate. Tout ça na ba défaut, to na ba qualité. Mais tout ça là est fort
to diminuer ba défaut, to vimbisa ba qualité. Regarde. Nouveau tarif, 12 pages, 7500, désormais ça revient à 50 000 francs. 16 pages, 15 000 francs, 18 000 francs. Ça revient à 20 000 francs. Voilà. Oh là 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 là. Hausse des dollars, hausse de prix de transport. Moi aussi j'en profite. Hein. Allez, le prix va remonter. Même tout ça, ça va monter. Oyo, et sa boîte, pour quand il faut matin. Oni. Le cahier, 11 pages, tout. Papa, pourquoi Congolo ça m'a mabé boy? Monter ma mabé? Mon ami. Mon ça vous allez monter à mabé tata. Cahier où ils ont 12 pages et c'est la question qui 1700 boy. Maman, yo vendre dans le paradis de droite. Au moins ndenge carburant matitalo te. Dollar matitalo, ozo mona te. Bato ya transport na tongo ba matisi na poka ba kitisi ngana tika la sima. Maman, biso nyoso avant. Ça ce n'est pas le développement d'un pays. Ça c'est tuer ton propre pays. Maman. C'est comme si tu tuais tes propres enfants chez toi dans ta maison, monsieur. Oh, maman. Yagana. Oh, yagatoka na maman. Allez, Mouni, ma femme. Vite, la bouffe, je dois bouffer et repartir. On verra ça demain. Je te demande pardon. Tu m'as bien saisi. Moudi. Pour ma kambouya, bano ya yo bodo. Baouta la moukongo na yo. À chaque fois que je te pose un problème, on verra ça demain. Est-ce que j'en fais un problème? Makamu ya bana classe. Na makamu nanga ya kolia na nzala nangai. Wapi dénominateur commun? Et ça, le dénominateur commun. Parce que commun wane ezali que tu as attendu jusqu'à la rentrée scolaire. Bongo pesa ngai mbongo na kendo kosoma biloko bana classe. Na uti kuna. Je trouve biloko c'est Kaya 10 000 et comme 50 000. Sur 10 mois, avec l'argent que tu m'as laissé là, fais son banni. Natikani. Voilà pour la kosuki sa émission lelo na Kinsuka. Moi si moi piqué crise bakana na hôpital tant moi tala ndako na ya tongi na pasi maison en étage bulldozer et pour ici yango. Et lelo ka population est signé ba policier vite au Laksabino qui est dans la Minduki. Mbuma ebeti lelo na Kinsuka. Ba bois qui ba gaz population contre la police. Population paye. Pour Congolais, aïe ba rappeler ça ma belité. Place ya mama longa ba sombati. Congolais ala resomba ka sika érosion ezali. Loba bani kolela maman Denise. Papa Fachi. Bote la biso makaboyo. Congolais ali kosoma ba terrain na ba conflit. Congolais ali kosoma na cimetière. Omona na mboka nini les morts et les vivants puissent vivre ensemble. Pe basali ba mai ya forage ba doto bola bi menacer ba bi misamai na ya kosokola na ya komela. Bazo buka butu. Bazo tonga ils enterrent bureau ezawana drapeau à l'état eza kopepa. Maintenant yango ngobila zui décision na général Kasongo faut pas désinfecter cimetière wala mobimba. Et après ce qu'on tient wenze ce qui nini ezana ba norme. Mais en tout cas oyo batongi place wana eza mabele ya l'état ba chef coutumier ba sali mabe ba na droit
ya koteka place wana te. Donc na minute oyo tension ya blague te, bato bazokoya ba chaos. Aki la faute. Faute ekozala ya nani? Émission Sili, bon début de semaine. Biso na bino fara fara soki info yeye ata deuxième vidéo lelo et comment enquêter natin de la bino tokabula information. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir gratuitement des téléphones, des PC portables ou encore du cash pour vos achats. N'attendez plus, devenez membre de GG Link. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux, bronze, argent, or. En devenant membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur GG Link Store et GG Link Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits. Premier arrivé, premier servi. GG Link souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province, la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des PC portables neufs à partir de $149. Ne tardez plus, visitez gglink.com. Ne tardez plus, visitez gglink.com.